Chers fidèles Internet des Aérotech TV officielle, la chaîne de référence. Bienvenue sur votre émission. Je suis la votre humble servante Carmen Aladjou, la diva. Merci de la fidélité, merci de la confiance. Abonnez-vous massivement sur Aérotech TV. Beaucoup d'informations dans source où il y a vrai. Pour nous juste une information. Là, je dis bonjour à mon papa Jean-Paul Kabea pour papa Lévi Kadogo de Paris. Des gros bisous à toi. Des gros bisous aussi à Ella. Papa na Artavine, des gros bisous à toi bébé. Je dis bonjour à Harry Luboya. Bonjour à toi, merci à Jonathan Zassima caméra pour papa Andy Lumisa, merci à toi Nazana papa Mao. Tu me kabeta moi li solo selon ma kambezo ningezo leka awa na siège ya IDPS. Personne ba précision na ba détail. Bonjour papa Mao. Bonjour ma journaliste. Bonne santé. Santé qui toque au penza carré. Bonne nuit IDPS. IDPS c'est ça bien. Totambola qui toque, tokende bien. Et puis tout le monde s'est qui toque. Vous avez si beau temps pour la vie. Non, IDPS comment attend. Mais on dit que tout ça parfait. Mais tout ça bien. Deni bon ne bozo panza bani na batu FCC bo panzi la muka bo panzi. Non, IDPS te bazo panza na bango moko. Bazo ina na bango. Mais c'est normal et c'est logique pour batu basangana ka et suka ba panza na kaka. Soko yibi makambo wana. C'est normal, c'est logique. Même amitié. Tu vas dans l'école primaire, amitié, mususu. Tu côté secondaire, amitié, mususu. On peut se mboter, tu t'en mais vous avez qui va pire dans la première. Beaucoup à l'université, beaucoup petit, beaucoup à au niveau professionnel. Donc, c'est dit qu'il n'y a pas des amis éternels. Ou il n'y a pas des amitiés éternelles. Donc, la relation, nous, c'est la politique et l'éternel. Et il y a dans le monde politique, il y a question, il y a intérêt. Dès que moninga monike non to marché na ye mais azo kundanga ndinga pe na za mutu apport nanga eza ibele mutu wana rien voilà tu vois ça non quand on dit que vraiment mutu wana ena zéro ye moko ye individu minga na zana ba député autant donc ça la rapport de force wana omona ke nga zo mériter ba poste minene donc mutu asali alongwe na ye la place c'est ka sali azama ye la sali inventaire na ye bilan naie makambutu naie rapport de force non je ne peux pas marcher comme ça na tamolo ndengeni bota babongo botika na kene vraiment c'était irresponsable. OK papa moto me kobeta moi papa on a ebi que yo tanga ou défendre ou ebi à quoi faire na makamba politique mais pourquoi ba nomination dans mona te ke ko papa Léon ni na été beaucoup gouvernement bi maintenant nous tondeni te omoni biso za na IDPS totalement na idéologie batumi balbaki bata IDPS batiaka bango te. Oh, président a nommé Batou, Bataille de Pessoa. Biso na IDPS, tout ça na discipline na biso. Tout ça na idéologie na biso. Tout ça na philosophie na biso. Biso to senga ba poste. Et ba konzi, ba tia kande biso na IDPS. Ouais, to uti na distance moulaï, combat ya moulaï. To ke nega boye bon, président ngana koma boyite hein. Président azaki président biso a parti. Oui, to boyite. Ayi biso oui. Na nyonso to tanga na ba catégorie nyonso na IDPS hein. Tout ça partie des masses. On partie des masses. Tout ça partie des cadres. Tout ça partie des masses. Alors, a commis président de la République. Dans l'élection, à l'équipe a commis président de la République. A commis à l'équipe parti politique. A commis dans le stade de la République Mobimba. Papa est nation, père de la nation de Robengaye. Vous savez, Makamba, il y a chef de l'État. Il y a géré Mbogezaki na Musika. Ils sont parti, il y a chef de l'État. Abano yo na télévision dotala, zoyoka, azomona. Mais ce qu'on a vivre le moment où on a président de la République, il y a un président de la République. Et que vous allez en côté. Ça dit que gestion de la République et ça gestion de ma sécurité. Que pour tout ça, n'engemoko, pour tout ibanaye, pour azalaki boye, pour asalanga bolamu, pour asalanga boye, pour azalanga na parti boye. À côté là, mutu na mutu tcha ina sika nini. Oye kokani na niveau nae. Pour tout ça, n'ami que ça partie des masses. La catégorie nyonso ezali na IDPS. Vous savez, alors, biso to yebi ndenge to tambolaka. Ye moko ayebi président de la République ayebi ndenge atambusaka biso. Hein? Ti lelo azali autorité morale na biso. Aza organe na biso ya consultation. Na lubango mingi ba combattant pe ba yeba hango. Na lubango bango pe. To ko kima yete, ye pa okima biso te. Bona confiance na ye alors. Na lubi boye na linga so ndo to za confiance na ye ki ata na tanga mingi. Ye pa yebiti kana tanga mingi. Ba nyonso ba konza yebiti.
ba réflexion to ça na parti makazi to pesaka ndenge to kenango ndenge to ba peta la défense o no se compter ayebi ke combattant wana tala boy OK yende a kobeta machine no yena ko chaye place te moyena ki senga ye poste exact mais peut-être au bosani ke a nommé batu mosusu même batu za ya parti il est pesté je crois que ça peut aller c'est là où la politique entre. C'est là où la politique entre. C'est-à-dire que a commis chef d'état ya batu nyonso a ko zonga na il est pesté. Mais c'est quoi comme il y a surtout mais il faut qu'on favoriser non ba oyo ya yo te omoni na bi ke a commis président de la République démocratique du Congo aza président ya mutu nyonso aza président Joseph Kabila aza président ya Martin Fayulu aza président ya Matungulu Freddy aza président ya Bahati Lukwebo aza président ya nani ya mutu mama ya assemblée Janine Mabunda aza président ya Némi Mulana aza président ya batu nyonso moni ya Lamuka ya Moïse Katumbi Delice Sanga batu ebele président na bango papa ya mboka oyo ye garant de la nation yeza ye alors soka lobi kena ba no pesa dano na pesa ka IDPS ki to côté mboka yeza IDPS te mboka yeza ya biso nyonso musala ye apesi siko so to kena côté politique nde azoto la paix position à sanango wana to kena côté politique ya abike non pona ndenge eza boye na cadre la politique papa wana Matungulu Freddy asengaka ngai poste soki na epesi poste wana za analyse na ngai soki na epesi poste ministériel et ko bebisa ba oyo bazana na bango côté moko batala muka na loba nesika na ye soki moi les caricés za bongo soki na epesi poste ke akota na côté gouvernement côté boya za la PDG ou tout ça bato oyo bazana bango na lamuka bakolobela ye mabe ba kancelé mabe ki aye pa na ngai te BAD Banque africaine de développement a sengi gouvernement congolais par l'entremise du chef de l'État, on a besoin d'un fils de ces pays. Alors, on n'a pas écrit que nous avons besoin de qui? De l'UDPS. Non. A commis le gouvernement congolais pour que Moutoua, RDC, moko, citoyen congolais, moko, fils du pays, a qui est de la Kuna. Bon, président, il peut dire que Moutoutel a Senga Kingai. A ça, la compétence, a juillet. Akeko sala mboka na biso Congo kuna akeko représenter mboka biso Congo aza ambassadeur ya mboka na biso na banque wana munene ya Afrique mapesa wapi soka chef fils ya Congo citoyen congolais akene ko gérer kuna akene ko représenter Félix Tite président républicain akeko représenter mboka mona mboka akeko sala kuna gouvernement congolais atindi ye et c'est ngwiza na Congo nde uzo bénéfice que ba congolais bazama yele ke ba kene ko za o atina ki mutaide peste tia ka ezata bonga zata mutala muka atiaka dikambote biso ide peste tozana problème te biso bike non tozana autorité morale nyonso akoloba eza amen et donc supposons que eza bien soki ka ko tia moi eloko tokobenga na ndako topesa ba psychologie na biso tokoloba ngote mais nyonso azo sala politique azo sala eza na intérêt ya pays eza na intérêt ya IDPS tokomona ngo problème te biso pesa nomination ya Monsieur Matungulu na BAD na IDPS to moni yango ate eloko te tolobela ngo to yemu to tolobeli singa. Normal que c'est un fils de ces pays, il a des mérites, il a des compétences, il a l'expertise. En tout cas, pour nous représenter Moko Nabiso Nabad, c'est un homme pareil qu'on doit envoyer. C'est pour dire que à la tribité, c'est pas quelqu'un qui est pour le tribalisme. En tout cas, maman n'a pas cette place. Bah mon akayena musika, biso to vandi na yena parti président na biso moko. Après ça va monter na, tu vas continuer la partie. Ezala nani ukene kuna catégorie ezate et pas naie papa ko maman non pourquoi ça audience ko papa naie bosololi comme un père de famille après cette solution oyo et ko kipo naie na minute wana nous sommes là biso yebiye kaka ndenga zape kuna ndenga kei bien que la réalité politique nous soit écouté na yango mona ke abendi bato kuna bazoke na cadre politique pe gozala mais expertise ataka mona mboka ke kuna aire ke représenter mboka na biso Congo azama na Congo soka tiaki un Burundais et un Angolais là nous à l'IDPS on fait trop de bruit papa maman na solution vérité que muto alinga salatin na l'IDPS mais atie mona mboka Congo et le kola linga na tribalisme té en tout cas promesse até. Pourquoi est-ce que vous organisez marche contre le président?
Non, ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Oui, les combattants vont organiser marche contre le président. Les combattants IDPS contre. Non, 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 on a un moni ango ils ont peut-être que tu vas éviter. Mais on a évité. Les combattants vont passer président, ont engagé mi bataille bandolé les combattants, organiser marche pour naï. Non. Maman, au moni to za boy na ibisa ki que IDPS a partie des masses. Azana ba catégorie nyonso bazana kati. Catégorie wana bazolo wa sala marche wana na ba tala bango évaluer bango yo moko yo muto yenga message. Keni ko évaluer bango ko mona ke catégorie oyo yaza il faut azela. Ozomone azela peut-être bazo bongusela ye nzungu ya yebite. Omoni problème za boyeke. Biso ba congolais papa azo defa moto ataba pona yo olia mwana ozolo ba papa ipota nyongo te. Mabe. O bazo se ba contrat na INPP pona bango catégorie wana ba yebite. Ozomone ba formation to ça même na kata IDPS. Ndenge ni to ko sala boye ba formation eza ba yebite. Mais sikoyo muta ke de la marche contre président de la République. Non, basta la marche contre le secrétaire général ya IDPS na Rondimango. Vous comprenez? Basta la marche contre le président AI ya IDPS, peut-être j'ai pas accepté. Na koyoka yango koyoka na kondima na koyoka yango. Mais contre le président de la République démocratique du Congo, ils a IDPS, ils a IDPS, RDC a IDPS. Tiens. En tout cas wana nde na yebite ba soki na yebi batu wana na kobenga bango na yebisa bango objectif ya marche bino eza nini. Po eza sans objet. On a et comment peut-être mutazo tindra bango ya kotindika to yebite parce que tout ça la politique. Mutu aussi maye moi dollar na ye salaka boy sala boy mais en tout cas biso na IDPS ngana yebi makambo na IDPS o ba sala IDPS ça marche IDPS bien ngote secrétaire général na biso monsieur Kabuya ayebi ngote il y a le président Aïe Jean-Marc ayebi ngote. Donc toujours on a battu ndenge na yogi na yo pe marche contre chef de l'État. Et ce mutu ala ko langwa te. Bon pour mais ça na milangwa peut-être on peut comprendre mais mingi bato ba langa kwa mingi ba bossa naka. Mais attention parce que makamisa est bien la politique mais biso to yebi makama marche te. O ça la marche contre chef de l'État ndenge ni. O ça la marche au ça pour akiko tela ba sotu mutu azo sala. Les Cambo président et ba sotu mutu travaux à 100 jours au président ça qui tourné abi ba sotu mutu to ki kuna eloko izana kati ba sotu mutu te o ekinoka ba mbouteillage à pamba. OK. Yango na lunga lubake ba lunga basala marche pour na sotu mutu na ndenge nini que chef de l'État bazo pesa mobulo eza boye ba chauffeur na ba roulage na ba policier. Ba to créer embouteillage yango to sala bango marche pour ni bazo tenir image ya président ya République. Na makamba sai ba sotu mutu wana. L'idée est bonne mais ce que battement bazo na pour ba ça peut idée. Ba ko sala ngo pe marche expression na bango oui. Mais marche wana eza marche te eza ya ko pesa monoko lobby. Ba encadrer boulevard oui. Mais si au commun chauffeur congolais taximen ayi ko sala ko parking ayi ko tika camion kaka place à 7 moutons wana. C'est là maman na bisa yo. Te au moni n'est pas à 7 moutons wana. Ba ko pousse arrêt musika. Ozomona? Oui. Mais ba roulage ako kaka camion kaka place à 7 moutons. A freiner ngo pendant 1 heure. Na sima oyebi embouteillage ça là. Deuxièmement, chauffeur aussi à taxi na ye bus et moulayi benine. Ayi ko tellement kaka na parallèle na clôture à sorte mouton. Quel embouteillage est créé? Troisièmement, bateau bakanga bateau yo ba tamba na ba moto moko pembe boye ba benga bango so ba motard hein. Akoya ko kanga camion batala kateko ya côté boye to tala kaka sika kangi wana. Bino nyos boko to ça yé. Poids mbongo na ye kanyaka na ye. Tout ça, et tout ça ba embouteillage au chef d'État, au Yonini, Congolais a un problème tendé. Cause embouteillage est chef de l'État. Cause embouteillage est enclos. Cause embouteillage est bossé est policier. Roulage, motard. Yami balé chauffeur yemoko. Aïe ko tellement azo battu kaka place à sorte mouton wana batie mulongo. Il senga yiko sala embouteillage. Maman. Et puis ok, batu nyos ba raisonner ndenge moko te. To raisonner to zonga pe batu tika makama likolo to zonga batu. Sorte mouton za biso moko. Na lolendo ya mboka na biso moko. Mais na minute loko ezate na kati pourquoi ba ko panza na bango ngote kasi. Te omoni bandako to tonga na bandako ya. Omoni ndako ba bandiko tonga ba somi passer la sika. Balimba tonga eloka liboso ba tonga eza nini? Omona mamba manzanza te. Baza bazoba. Te okomona misale banu na nteme ba sali na manzanza na parcelle. Ata clôture eza na kati. Bataka nini? Manzanza. Baza bazoba te.
kende ko tuna ba technicien pour nini bino mire ezali clôture ezali bo tia kaka manzanza kaka bo clôturer pour na nini ko so réponse c'est dit que ba travaux nyonso ya construction e banda kana manzanza wana clôture wana après boko yeba nini ezala kati boko mona ngote bango ba yini ba sala ba technicien qui na IBTP peut-être un étudiant IBTP ou un professeur IBTP ou un technicien déjà ingénieur ko yebisa masolo que ils a très important ko sala ngo ba congolais nyonso il faut expliquer. Bon, to mesana mingi talaka régime ba ndenge ba leka makambe belé il faut que tangi ça va tout moi comportement raisonnement échanger pe hein talaka kapé ba tout pe baza pe na CC hein trop bas superficiel trop balinga ba spéculer makambo mike ameka raisonnement te a trouver non ba kaka makambo bon mais na personne raison que embouteillage wana ce n'est pas le chef de l'État, ce n'est pas la clôture mais plutôt c'est policier roulage motard chauffeur yemoko ayeko cha parking kaka wana donc batu wana nde bazo sala ke embouteillage ezala ba ko critiquer enclos wana mais soki basali ke ba panzango ba ketia arrêt musika muta tellement na te ezana problème te deux bandes ba deux bandes wana eza partout ça embouteillage partout ezali isa ça c'est unique non mais ce que ça embouteillage ni so botie mulongo bozo kene deux bandes ke na ngo rouler quand vous avez ndenge nini oh maman pas monter l'histoire ya Kabila na ba china nyazo respecter constitution. Là c'est canal. Au moins il y a les aboyés. Dans la politique, dans la football té. Dans le football, vraiment décision des arbitres. Au conseil il y a le règlement ya nini? Il y a FIFA. Ou bien il y a nini hein, il y a football. Mais ce que tu comme na terrain nini, il y a politique. Na terrain politique, biso nyonso to la constitution. Ozo kama mboka na biso. Biso nyonso to la loi électorale et kama mboka na biso. Na suka nango eza accord na biso mibaye na yo. Oui. Ozoma siko ya? Na constitution alobi boye. Bazo reconnaître parti politique. Na regroupement politique. Oui. C'est ni pe na règlement na loi électorale reconnaître parti politique na regroupement politique. Wana légal non et comme officiel. Ministère intérieur ayebi bango. Ozoma siko ya? Mais et comment qui t'a mon boye que et bazo sala ba enregistrement on a ba parti politique na règlement na regroupement politique na ministère intérieur na seni ba FCC ezala quitté cash pe ezala quitté ozomona la muka pe ezala quitté donc bango baza de na kati ya mibeko mboka baza exclu ozomona to tika siko na biloko moko ke l'état zo reconnaître yango te eza ba arrangement na biso mibale ozomona siko ya ne sika wana ke comme AFDC est allié, Aza reconnu le ministère intérieur, na CENI Aza reconnu, na République Aza reconnu, c'est qu'il y a un problème dans FCC. À quoi vous menez, à quel moment il n'y a pas un problème. Et qu'on touche loi par rapport à député, au contraire, où il y a FDC allié, à quel kuna, comme vous reconnaître dans l'État, vraiment à perdre le mandat naïe, ma B. Donc FCC a quoi qu'on a bangoté. Kuna bazo reconnaître PPRD peut-être na allié je ne sais pas PPRD ils ont reconnu la partie hein bazo reconnu peut-être mais ba on soit kenengi na sima batu en tout cas même parti travailler soit na côté AFDC je crois sans doute mais il faut faire attention parce que ceux qui ba ke ko tuna ba juriste ma cité en tout cas ba pola non ba ko kauka ko pola pe bena banzizi c'est important la politique mais ko kauka ba ko za sous ata mutu te. Ok, on a selon papa, comment va retenir sur la va retenir en nini. Bon, pour nous sur la lobby, bah tu vas retenir boyeke. Le président Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, a Moutou Nyonso, y compris le président sortant, le sénateur Kabila. À combien de sénateurs? Oui, à vie, non, dans la Constitution. Oui, oui. Deuxième chose, UDPS. Na vie politique na na combat na jamais à kanisa qu'un jour à cause de la coalition ou mariage na FCC. Aucun jour, aucune idée, même pas un rêve. Mais plutôt sur toute cette coalition ils ont réalité politique, na réalité électorale. Bah tu condamner UDPS mingi té. Bah la patient makamba bien zo ya na sima abilo gebele. Troisième chose, Congolais a bossé na te que nyonso bazo sala ba travaux eza pona bolamo na ye. Eza ba so de mouton wana eza pona ko empêcher te eza pona ba temps empêchement wana mais tous à la patient pona omona beauté oyo
important c'est eloko onata na biso bana Congo na ville ya Kinshasa par exemple. Pour un chauffeur à Outa et Païboye à traverser qui ne pétrole Congo, à Outi Lumumba na côté limité à qui pétrole Congo, il faut acheter un embouteillage pour traverser ba okufa. Batie la ngo ba sotu mouton, na ba carrefour ba kota ko traverser 4 bandes, 8 bandes pour comme na banda soit qui ne kuna qui to côté. Ba sotu mouton yango wana. Alors, ba le kamaele te na ko kanisa makambo ya pa pamba, ya kon ya zanga réflexion, mais ba zonga ba za la passer ko zela ba travaux na sila ba komona munene ya mutu. Munene likambo ya mutu et vision na ye ya mine na koloba boyeke biso na Congo tozana mokonzi moko na ndenge topesa ki confiance akoma na place wana na ndima yete ke tôt ou tard confiance wana akozongisa biso peuple congolais topesa ye confiance ye ko azana soldat te azana ye commerçant te o azana hôtel o azana restaurant tel non asane calcul te ya commerce azlata nza komate akosala yo passe na nini akolinga soda makasi po ayebi soda za nini mais soda kolinga ndeko nete akopesa bango osala bango bola d'ailleurs zomona ndeko zokende baka militaire azosala makambisala muto aza soda osala ngote po ifa nyokola bango bamona pasi mais ye aza civil akopesa bango bomengo akotia bango na okipa na ye bien donc nazo rassurer ba militaire congolais ba policier ke bokonzi ya malamu akoti na bana Congo pe ndenge moko toza na confiance chef de l'état akozonga biso yango tôt ou tard mais avant mandat na ye ya ndibeso bokomona ke y a un changement on a to vivre yango to constater karaté micro to constater mais to vivre yango bana Congo boza la patient. OK, numéro de contact. Bon pour mona biso il faut que mona na ko benga na plus 243 81 43 3 700 78 78 2, je reprends. Plus 243 81 43 78 78 2. Plus 243 81 43 78 78 2. Vraiment, Bobengi Bisso. Tobemino nyonso zana la vérité prochainement. Corriger PO et salut moi erreur tout ça bolimbisi mais en tout cas tout ça va parfait mais tu peux savoir point de vue na biso politique biso na biso IDPS. Donc on va pas que c'est des bongo. Donc on coupe ça monte mususu te à part biso mo to mi comme ça parti na biso mais en tout cas bana bandu nyonso na mepese beno mbote bana ba Congo mbote ki mbote keno bana kisasa ba lingala na kikongo mbote na beno bonjour na ba balinga français en tout cas tokutana mukolo mususu. OK, on est à qui à propos ya papa Mao numéro de contact ils ont amuna dans ba remarque ba reproche au comédie puis dans WhatsApp on en a pour nous répondre bino. Là je dis merci à Ari Luboya, merci à toi. Pourquoi pas Elaka papa na Artavine, merci à toi. Merci à Lévi Kadogo, merci na soutien et ça la bien. Pourquoi pas Jonathan mon caméraman privé qui derrière la caméra, Andy Lumisa mon réalisateur privé, merci à toi. Merci à mon papa Jean-Pouy Kabea. Quant à moi Carmen Aladjo, on se voit sur un nouveau numéro. Bye bye.